lelo nini o esengeli bon kozala lokola mikano kozwama pote bambeba ya motindo ezwama te pote baike bakolongwaka bongo nzela ya bikuke ya bango po ya koya bongo kotala pinza lolenge nini masano ezali bongo koleka kotala lolenge tozali komona nzela ya etandoki ezali sindeko de donner mokene ponanga solution poto résoudre ba makambo tozomona ba acte anti-sportif ndenge tozomona na bilili de Rojado ngana banzi ete football na biso eza régi par des lois et des règles. Moi je crois que lorsque équipe moke commettre ba acte ndenge tozomona bo qu'est-ce qui empêcherait na ba oyo bazokamba football na biso po bazo moi mikano à l'endroit ya équipe oyo to ba fanatique ba supporters oyo bazokommettre ba acte mais ce qui est lelo équipe moko et sali ba acte ndenge tozo décrier lelo et que côté ali na foot moi décision moko ezate moi mukano ezate poko punir ba acte ko punir ba responsable ba acte wana te équipe ya liboso esali ya mibale esali ba même acte et que décision moko ezate ba sanction exemplaire ezate donc yango wana ozomona bakamona ezo continuer ko salama sans que ba équipe bazwa ba disposition to ba décision na niveau ya ba du comité dirigeant pour que ba acte ya ndenge ona esalama te parce que il y a de l'impunité. Ndeko Jean-Jacques tokomi bongo penza na suka ya basangolo kota ya Lingala lelo tozali komono te etando wana ya tata Rafael yango ekoyambaka bongo penza ba masano ya motindo ndenge na ndenge ndakisa ya CAF po tozali ba masanga ebele ya République démocratique du Congo ba bazali kondonga ba mekano ya CAF na ntina na yango nini ezali lokola mikano to pe meko oyo ba bazali ko stala mambi matali bokengi ya ekolo ba ko bongo kozwa ezala bandeko ya ba pulusu penza de nazolo ba matondo mingi pona malobo pesingai nazali ko rejoindre ndeko na ngai di donner na makambo oti koloba ezana ba équipe mususu penda oyo basala ete ba fanatique na bango batambola na makayabu ya mungo ya keso tension ekenda malembe soki ba poli ba meka kola tamwa le kayabo ya mungo po ete ba yeba kobika tozoloba makambo tomoni acte de barbarie o tomoni eza bien te eza ba Boko Haram eza ba Al-Qaïda penda oyo yeko vandela biso kati na mboka esengeli ba police la police tango ezo landa match ba pesa ka mokongo na public na terrain batali siko na public makambo tomona kango awa chez biso te soki la police ezo ko assurer sécurité bango batalinde match ndenge ezolakana bazana façon te ya ko contrôler population nzokande population na biso bazalaka na moral ya bien te alors tozo singa kaka na bakambi ya fekofa bayeba kolandela ba biloko oyo équipe oyo ezali trouver que eza na défaut bayeba ko sanctionner yango un point un trait ndeko Nabanzi te o ezalaki motu ya penzana o etali bongo meko kozwama ezali te kolandela makambo na moboko po ya koyeba bongo kozwa penza bitumbo esengeli to pe katelo po te maswa ka bongo kotambola alima okati ya Congo démocratique na mami matali bongo masango tala epai kani to ti penza litono ya suka onzela ya basangolo kota Lingala to pe LTI po te banso to société baike bakoya konzela etando to pe stade po ya bolandi bongo penza e ba momeka nondakisa ezala bai bazali kokamba